dames, j'espère que bozali très bien, ngapenaza bien par la grâce de Dieu. Lelo tozongi encore na semaine en sika pona kolakisa recette à sika o ezali pondu. Ma belle, lelo pondu na tozo ezali vraiment pondu moko différent. Donc nga pondu na nga na somba on kaka na shop na biso ba congolais o ba komi vraiment pondu. Yango ndenga na sombaka, donc voilà, na somba pondu na ba shop biso te, c'est ma shop na biso moko ba congolais, donc voilà. Donc lelo comme na bi ke pondu lelo eza vraiment différent, comme vous mona nzolongola ba pondu na zo cha pembeni, pondu na ko chango mbisa ko kauka, na za mwa pisha ndambu ezaki na congélateur na bimisi yango na chango pe na pondu et na ko chango poisson na bozo mona ki ya mai o na tia mai pona esila glace. Donc voilà, na pondu na nga eloko na ko sala na ko batasko ko nettoyer ba épices oyo tozo sale la pondu. Ma belle pondu a lelo eza différent. Yo déjà olia pondu ba kalinga, lelo tozo sala na bino recette oyo ya pondu ya ko kalinga. Na ko tika bino to nettoyer na bino ba légumes nyonso oyo ya pondu et na kozongela bino pona na expliquer bino pa likambolo kita grave ba les belles dames. Eloko eleki bolingo eza tenga la sengi bolingo soki bolingo eza yokosala moninga mabete olobila nzela bolingo nyonso ekopesa melanga ebuki bakomande nyonso nasengi bolingo nalingi nalinga yo koleka nyonso yo number 1. Ok ma belle, après ko sokola ba légumes nangai eloko na kosala lelo eza différent. Lelo tozo nika ba légumes na biso ya pondu te. Boyebi ki ba légumes na biso ya pondu mingi to nika kango, mais ya lelo tozo nika yango te. Lelo tozo kata ba légumes na biso. Mais nga vraiment nazo kata yanga mike ko kata yango minene te parce que tozo nika te to tika kaka ya ko kata po to ko kalinga yango. Si. Donc voilà, nazo kata ba légumes nanga mike pourtant na ko kalinga ngo ezalanga facile ya kolemba pe ya konika mai ya kokoma pete noki. Donc voilà, wana nazo kata biloko nyonso o na nettoyer na bino nyonso wana nazo kata yango ma belle parce que soki tolobi ke to nika yango tobi ke ba légumes ebimisaka mai soko nika yango balobi ke pondu oyo banika ka ba légumes te poza na posa ya mai te po ezali pondu ya kokalinga ma belle soki nano mekite ozo rate pona bike likambolo kita grave tolanda zala mosusu te nalingaka lokola yo nalinga moninga nanga lokola na milingaka sokozolinga moninga kosale mabe tokoboma te okoyiba te yokokosa te yokotonga te sengi bolingo yango nde mutu yalanga. Ok ma belle, comme bozo mona na video wana nazali na ba poivron, nazali na poiron, nazali na ail, nazali na ndembi, nazali na ezali aubergine et nazali na litungulu biloko oyo nazo tia na pondu na nga comme deux ka biloko to tia na pondu de biloko tia na pondu na yo nde biloko oyo okosala na pondu ya kokalinga. Donc toza na concombre, toza na ail comme mona nazo râper ail na nga, nazali na poivron, nazali na poiron, nazali na ndembi pe nazali na litungulu yango nde na kokende kosalela biloko oyo nyonso na esino yango nde na kosalela na pondu na ngai ya lelo. Après wana na kokota na Thomson o ezali malangwa poisson nanga ya malangwa pardon malangwa nanga na tiango ma bouillon nanga ya aroma et nazo kotia o ezali white pepper et nazo tia o ezali muscade pona ekota ka épice parce que ezaki ka malangwa moko donc yango nde nazo sala pona ngami kolia poisson pondu na poisson ça ka vraiment bien et na kotia tangawis na tia ki pe ai nanga poussière na tia pe tangawis donc comme bozo mona et nazo donc ndeka to sezonaka malangwa na biso vraiment facile parce que ezaki nanga lilangwa moko et nazo na
mix nanga ozali ya vert ezaki na congélateur na bimisi na tie ba légumes nanga vert et na kubwaki lango citron après wana na mélanger nanga malangwa nanga ezaki vraiment simple na belaki nanga vraiment mutute donc après ko mélanger yango ekokoma biso comme ça et na kokanga yango na tiango à côté en attendant que tokozongela na pondu et tout donc voilà na tiango à côté pona ekota épice oyo to tienga na bino ensemble après wana naza pe na musuni na musuni nango ezaki ya ngombe donc voilà na yi pourquoi pas pe na sala ngona musuni ya ngombe na kotia musuni na ngombe na zotia oyo ezali white pepper pona ekota vraiment bien na musuni nanga et na tie muscade comme bozomona na tie muscade ndambu donc musuni nanga pezaki vraiment simple ceux qui n'ont meka musuni ya boete ma belle meka okozala décidé et na kotia jumbo nanga oyo ezali ya aroma pardon jumbo nyonso oyo ozala ko kosela eza na problème te et na kotia mix nanga ezali ya tangawizi na ail ensemble après wana na kokata ba biloko na nkombozomona na zokata ba biloko bepice ona za na ndembi na poivron oyo ezali poivron ya rouge na jaune na litungulu na ngai ya rouge kina ninga kosela mingi na misuni epesaka vraiment goût kitoko et nazali pe na oyo ezali céleri donc biloko oyo nazokata yango nde na okekotia na musuni na biso oyo ezali ya ngombe ma belle soki nono meka musuni oyo ya ngombe te sans tomate meka okozala vraiment décidé après wana na kobwaka ba légumes nanga nyonso wana comme na lobi nazotia ngo na nzungu na tie céleri nanga na tie ba poivron nanga et na tie ndembi donc vraiment simple et to kwa ko bakisa mafuta donc mo mafuta efo mona na parce que après on ko sala lokwa mo ko kalinga na nzungu bokomona après na ko tia likasa na biso ya solo likambolo kita grave après wana ma belle na ko asko pona ko bongisa pondu nanga lelo na ko sokola ngo soki pona ko sokola pondu te is up to you mais pondu o alelonga na sokoli yango po toza na posa ke pondu na biso elongwa mai soki ko sokola pondu na te il faut tiango quelque part ke elongwa mai posa na posa mai wana zaka na pondu te oui ke mai pondu uta na congélateur un peu bimisaka mai et tout donc voilà ngana sokola ki pondu nanga après na tiki yango etanga mai et wana siko tokoti sikoyo na réchaud et donc liboso na tie nzungu nanga oyo ya viande na tie yango mai te kaka nde ezalaki wana na tie nzungu nanga na moto bino mobobi kani tosalaka viande et tout donc lelo bato za mingi focus na toza mingi na pondu et wana naza na mbisi nanga eza mbisi ya mai nayebi kombo nango tata so oza na malango kokotia me oyo eza mbisi ozalaka monoko songe yango nde nazalaki nango na tie yango mpe na tie yango mwa bouillon nanga oyo ezali ya aroma mpona kotia yango na pondu nanga donc etoka kaka nde tosalaka poisson et tout et wana nazwi nzungu nanga monene yango nde kosauve nga pona na tia oyo ezali mafuta yango nde na kosalela nzungu mafuta oyo nazosalela yango oyo na tie mafuta oyo nyonso na pondu oyo ya kokalinga na tie mafuta oyo nyonso ba mama na ngai comme bozomona donc voilà na tie mafuta parce que pondu oyo eza pondu ya kokalinga eza na posa kozala na mafuta soki olingaka mafuta te seke recette oyo ekozala vraiment pasi pona yo et nazwi ba légumes nanga nyonso oyo nakataki mabele na tiki eloko te nyonso oyo tokataki na bino ensemble comme na kata mike nde bozomona na tiango na nzungu fo nzungu zala ya munene po ba légumes ezalaka ebele bobi ke pondu azwaka ba légumes ebele et na tiango eloko kozala awe kozala kaka kobalusa fo ba légumes na biso elemba ok donc après kobalusa na kofinika parce que vapeur esalaka ke elembisa biloko mbangu donc voilà soko balusi ofiniki yango ata pona quelques minutes obalusi ofiniki yango encore pona quelques minutes nde eloko tobanda kosala awa ezaka kobalusa kofinika na kalingaki ba légumes nanga bo pona 30 minutes ma belle pona 30 minutes fo ba légumes na elemba oui pona nde vraiment kotala ba air akalinga ki yango pona 30 minutes pona la cirque to na kosala bino audio boyokanga vraiment bien après na kofinika lisusu nzungu na ngai kofinika nzungu na kobeta tour na viande na biso wana to beta tour na viande to balusi viande na biso ma belle donc voilà comme nazo ningisa nzungu na nga viande donc viande na nga abimisaki mai na ye donc sauce na bobika ki viande abimisaka mai abimisaki déjà mai na ye donc azaki na vraiment facile et eloko na salaki na viande na dimine moto après nazongi encore na nzungu na ngai oyo ezali nzungu ya légume ya pondu donc nazo
balusa ba légume nanga comme moni ki ba légume nanga ekomi déjà kozwa forme ya kolemba. Donc voilà, botala lisusu na zongi lisusu. Donc voilà, donc légume nanga bino bomoni ezalaki na ndenge ekomi siko vraiment bomoni ki mafuta ekomi komonana. Donc légume na biso ebeli, légume na biso elembi. Donc eloko na kosala pona la kisabino ki légume nanga elembi na kozwa fourchette parce que na maki ko finango na luta libaya eza muselu eza trop muselu et na ki kozwa fourchette na fineli no pour mona ke légume nanga vraiment elembi et eloko na sala ki technique na salaki pona légume nanga vraiment ezala pete na pondu na bande ko beta ngo na nzete. Donc nazo sala ko nazo tout tango na nzete bomona ko na bande ko sala ana la sabino ke légume bomona vraiment ke légume nanga elembi botala de légume ezo panzana yango moko. Donc elemba ki déjà pona belisa ki ngo pona 30 minutes na moto ma belle comme na lobby. Soko lingi ko fina boye eza na problème te mais nga bongo na mona ki ngo vraiment musala so eloko na salaki nazo sala ko nazo tout tango loko tout légume na pona légume nanga elemba comme boyebi kinga vraiment mobali nanga alingaka komona ba légume mingi te na nzungu. Donc nasalaki vraiment effort ke légume nanga ekoma na ndenge onga na yebiki na ndako na soto kolinga vraiment ke légume ezala. Regardez-moi ça, regardez-moi ndenge légume o ekomi, donc rien à dire. Ok ma belle, après 30 minutes na biso, légume nanga na moni ke ebeli, na koya siko okocha o ezali pondu. Donc pondu na encore bozo mona ke ezaki na passoire ekiti mai nyonso, eza na mai te, na zui pondu nanga siko na tie na légume nanga. Ma belle, eloko eza kaka awa ko, okoka makolo passe parce que saka wana ozo telema kaka ko balusa. Kobalusa poso oke musika nzungu na yo ekozika. Donc ozaka pene kaka bebi ke pondo za ko chene nyonso ke no vandi mais pondo ya ko kalinga secret nango ezaka kaka il faut balusaka pe il faut zala kaka wana po nzungu na yo ezika te. Donc bomondi na tie pondu nanga et nazo balusa po naza na posa te ke nzungu nangai ezika. Regardez-moi des légumes ekomi. Donc oyeba kute ke légume to tia ki ba aubergine wana ezaki ya ko kalinga. Donc e kalinga me komi vraiment pete. Et eloko o na koya ko tia na légume nanga, na koya ko tia na pondu nanga, na koya ko tia o ezali onga. Donc na tie onga et na koya ko bakisa o ezali bouillon. Na onga la tia onga pondu et na koya ko tia bouillon nanga na koya ko tia jumbo ya aroma. Donc na tie de bouillon na tie aroma et na tia kina onga. Ma belle, c'est tout que na tie na bakisa ke sur eloko mususu te. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Et awe loko zaka ko balusa pondu e sangana na ba légume auto cheki na nzungu e koma goût moko ma belle ezana goût koleka pondu amatamba. Là je vous dis c'était vraiment bon. Donc voilà, après on a rotika nzungu nanga e kalingami na kwa ko bakisa o ezali poisson nanga on a tokisa ki ya mai na tie poisson nanga e na balusi. Donc eloko zaka awa oche o balusi après ko tia poisson mai na balusi e na kwa ko tia o ezali mwa mbisi nanga ya ko kauka ndambu na zaki nango na mbuma nanga ya pilipili après on ezaka ka ko balusa na ko balusa. Koki komboyelanga nyonso kasi bolingo te pona bolingo nzambe otikaki kita bokonzo kitila se jimi okufa pona nga mabaki ya kulusu mokonga na mopandi makila tangi Ok ma belle, wana toye kotala nzungu na biso ya viande et regardez-moi ça, viande nanga vraiment ebeli. Donc comme dans le baki ke mai nyonso oya viande de kaukaki et comme kosala lokola ko kalingama, c'était vraiment bon. Donc toche na biso biloko ebele te na viande, c'était vraiment simple mais c'était yummy. C'était vraiment bon à pondo et tout. Donc c'était vraiment simple comme bomoni viande nanga comme ça, c'est bon mungu ekoki. Donc nanga kite ke e kauka e kalingama makasi. Donc po nanga comme ça des eza moi pete moi moi misuni loko à moi si. Moi j'aime comme ça. Moi j'aime pas que viande des ya ko kauka po nanga penza nga moi viande seulement ko denda et ça la kaka bien. Donc viande nanga comme ça c'est bon. Donc rien à dire. Na sino comme ça so baksa viande nanga te po nanga comme ça c'est bon.
Ok ma belle, après 1 heure du temps ya kokalinga oyo ezali pondu na nga ma belle, na moto ya moke, natiaki moto na nga na 4, na moto ya makasi te, après 1 heure du temps, eloko na kosala sikoyo eza kobakisa mai. Nga natie sauce oyo, mai oyo natokiselaki poisson, okoki kotia no mpe kaka mai normal, eza na problème te, me nga nasaleli mai oyo natokiselaki poisson, nangi koboka nte mpo epesa kaka goût na pondu, donc voilà, yango nde natie. Donc nazotia mai ebele te, mai mokie, parce que eza pondu ya kokalinga, mai wana ekosala kaka ke pondu na yo esala lokola mwa, ekomisa yango su pete mpona etokisa, etokisa te, mais ekalinga yango, mais eza na mwa sauce, bozo comprendre non? Donc voilà, bino bozomona nde video ezosala, natiaki vraiment mai mokie, mai ebele te, donc naotiaka mai ndambu na balusi, natie mai naotala nde nzungu na nga ezokende, donc yo mwasi ntongo ozolamba mosazaka na bakalcule, ozosala bakalcule mba moko na motu. Donc mpo na ngai na pondu na ngai ya kokalinga, natiaki mai oyo nyonso wana oyo natokiselaki poisson na nga. Mai wana bozomona nyonso natiaki yango nyonso, nde kotia yango ndambu. So natia yango ndambu bongo nafiniki pondu na nga namoni ke ekomi su kokalingama, nazwa encore mai encore na bakisi encore, ti namonaki ke c'est bon mpo na nga nabakisaki su mai te. Donc parce que pondu azalaka bien soki abeli te, okobela libumu eza vraiment kitoko te. Donc zala sûr ke mai no oyo tie c'est bon. Et regardez-moi ça. Après kotia ba mai wana et tout, regardez pondu na nga nde komi. Pondu ezokalinga mande bozomona, mais c'était vraiment pété. Botalaka bino mona nzungu ndenge ezali. C'était vraiment pété. Donc pondu na nga esalaki 1h40 minutes. 1h40 minutes na moto. Ma belle nazaki sûr que pondu oto na kolia yango na bela libumu te na lia yango bien parce que ça pondu ya kokalinga. Ezwaki nga 1h40 minutes na moto ya muke ya makasi te. Donc voilà. Après wana na kofinika pondu na nga, ma belle tala pondu na biso yango yo, comme na pondu ya kokalinga, il faut mafuta emona na ma belle komona ka pondu ozomona ke pondu o raté te, c'était vraiment bon, vraiment pété. Oh, goût vraiment kota kiti na kati, donc c'était vraiment kitoko. Et awa naza na viande na biso ezali ya ngombe, to sala ki na bino ma belle, rien à dire. Donc kota ki vraiment pisti na kati, et awa to na poisson na biso, o ezali poisson ya malangwa. Ma belle soki no meki pondu ya kokalinga te na kolobaki koyoka soni te mama, meka pondu o na ndaku okozala desi te. So comme que recette o sepeli si yo, pourquoi pas ko aimer pe ko partager vidéo et ko salanga bien makasi pondu oyo yummy, vraiment bon. OK les belles dames, après ko lamba na cuisine ko telema et comme ce ko era ko lia, malheureusement emsazate azana msala ko tanda ko anytime soon ba enura pala ko kozela ete na biki na komi na nzala. Donc voilà, tozo lia, tozo meka biloko o ngana bino ensemble, eloko to lambi lelo zali pondu ya kokalinga. Pondu ya kokalinga o recette oyo mutalaki sakinga muta ebisaki nga lisolo oyo eza makeup na pesi mbote. Yango na lobi ke na ko goûter yango na bino ensemble, to mona ndenge ezali. Donc on a malangwa ko tumba na mwa musuni na nga na sali wana vite fait. Donc to lia on a l'os, OK? Donc on a souhaité bino nyonso tout ba bon appétit boko sala recette oyo na sali recette oyo na bisko komi air na nga ya kolia. Voki na banda na kolia na mbela no mwa moko la ça mon thème. Kolia, c'est la vie. Tout mes canabino ensemble. Dans le coin, on a déjà pondu les comme ma fout en dambo. Est-ce que pondu à kokalinga? On a poussé mon peu pour mon la caméra. Pondu à kokalinga ma belle. Nemina meka. Wow. Mbala liboso. Nalia pondu. Ya kokalinga mbala liboso. Wow, it's really nice. C'est vraiment bon. Sérieusement, c'est vraiment kitoko. Non, moi, c'est qui idée, on n'a pas pondu boyo. Mais toi, c'est qui idée, oh, félicitations. Wow. Quand tu l'as nommé malangwa. Oh, ce qu'on a tué l'on peut les piler, hein. Ma belle,
Vérité. Même sur vérité. Son nom qui pondo bakalingate. Landa vidéo de na salim. Mais quand au cause la décité, c'est vraiment bon. Pour n'a beaucoup de on a quoi na loso. Na c'est mon vraiment et qui est vraiment formaté. Mais je préfère na quoi na loso ndenge ça parce que c'est au kalinga et ça vraiment kitoko. Et mon sunna biso. Yango mais les mbi vraiment de la ligne ici. C'est vraiment kolia na sala kolia. Quand nous avons besoin de sala kolia. Kolia. Non, raisonné que non, ce que nous avons fait, nous avons fait des épices. Non, ça là, non, ça là des épices. Épices, non, ça là. C'est vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Ma belle, les blocs, on a calmement. Après, nous avons une soupe après ça, commenter pour piper les swings. Nous avons ça à suivre. Pima. Ok, bande konanga, et le konini ici la kate, recette où il y a pondo ko kalinga, ma belle, 10 sur 10. Non, na voté vraiment 10 sur 10. Et ça vraiment kitoko, vraiment pété, et côté épices, et côté légumes, nyos auto qui na kati, vraiment rien à dur, na recette oyo, dans le cas que zoata non, et ozola, maman ça soit katan, le cosa pondo ko kalinga, si comme ta 1h40 minutes na moto, ata 1h30, pourquoi pas ta 2h, na moto mon pied, moto ma casse, c'était bande kona, parce que ça pondo ko kalinga, il faut vraiment aider là, donc c'était vraiment bon, bota ande na lié, bota la sac de psilé. Na lié vraiment na appétit, na lié vraiment kitoko makasi. Ma belle, na lié vraiment na appétit. Nous avons na lié na tondi, donc quelqu'un na paie masiko parce que nous avons editing ça, nous avons bloc commandé na Shein, donc voilà. Donc merci beaucoup. Nous avons vu la vidéo na biso. J'espère que vidéo oyo et c'est délicieux et j'espère que recette autant on me connaît ndaku au tic et la commentaire na c'est parce que recette oh c'est vraiment rien à dire. Mamie merci beaucoup la recette, c'était vraiment bon et na aimé na joué le kwasika donc na aimé vraiment, c'était vraiment bon. Donc merci beaucoup na bien sur la vidéo oh so mon vidéo et c'est délicieux ma belle ko santé ko santé ko sala abonner ko aimer pe ko partager vidéo et ko sala nga bien ma casse ne souhaiter bien sur ma bon appétit ba o sala recette oh nzambe azala na biso nzambe abomba biso ntukutani nkolo mususu tinate et kominatina bye oh vraiment bo bien la bino nga la koso na nzimi Babila Rose, biloko yo soliaka ekendako wapi ma belle osala ka exercice te bye bye.